pesa biso epesa biso passe mama ba kontina biso bazoka kwa bato moko ndenge baboka biso bata Kazangulu na bamona loka bato bavana Kazangulu ondenge bazaka batu te ondenge bazaka banyama kwa nini lobi bo oyo ezosunga biso surtout biso bato ya Kazangulu awa tolongwe awa tiki sasa tofuti 1000 francs tina gare centrale sikoyo mikolo oyo moyen kuta eza te na nzela na prince kuna alida koto muta simbi monde babe aza congolais na likolo na ye amemi babible c'est pour cela bacongolais basambelaka mingi yango tosambelaka mingi mama bongo esengeli kosambela po biso ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki ebandeli me sikoyo nde ntango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po ya koloba eza te mingi ya koloba eza te. Salut à tous nos chers abonnés de la chaîne Yabiso Podcast. Quand on a savez que TV moko batebele. Oui, je sais bien que vous avez ébélé devant un poste de télévision nabino. Vous avez édition Yabiso Yamoko lalelo mama nangae. Babi Yabiso Podcast. Direction Congo central. Dans mingi on le bezate kanet le baké miso e mona mato ye yoka. La chaîne de référence on met toujours information vraie. Des formations réelles. Donc il y a ce podcast et le but non, tout ça n'a pas de découverte. Tout kin. Mais cette fois-ci, tout ça sous découverte n'a qu'unité pour le moment. Donc si on a Congo central, quand on a besoin de vraiment la route bypass na rond-point Ngaba, déjà tout ça déjà prêt. Nazanga Moroté, Naza vraiment les lions de la presse congolaise. Donc na banga fort. Yemoro s'est présenté parce que ngami kolon oye baté comme on est na nebikaka. Le lion de la presse congolaise. Donc, des fois, tu es sur la zone de l'Issango, tu seras déjà joyeuse parce que Abimisa Babiloko et faire plaire Batu. Donc, mingi on le bezate. Na pesi mbote na pas boss na la linga mingi. Le boss Roni Malundama que je le salue à passant et Ndeko Yannick Malundama. Pourquoi pas à J-King? Babi on est caméraman à ma casse. Na Yabiso Podcast Londres. Et na si ma caméra to zabongo na mwana muke na bangenge na ye. Josué Mbungu mikolo na bengé les jeunes patro. Donc il est aussi que original na wa tababi makitoko na bilili pour sera simbi caméra démarrant donc le mwana nzela quoi. Donc mingi on le bezate non passer moi micro n'a pas confrère et le long de la presse congolaise a mekapé copé c'est là moi muke par rapport à nzela otozo kende. Bonjour les lions de la presse congolaise. Bonjour original. Ouais, moi Liloba, tu as qu'à comprendre, tu as un rond-point là-bas, donc moi, je suis kende zone à la route bypass, donc à mes capes copé c'est la moi mouki. Donc voilà, Tozo Kende vraiment, et Toké Congo central, et Toza bon la route bypass vers rond-point là-bas. Tozo que Toba na Kazangulu qui conca, Tokoti qui sent tout pena Toromata ti matadi. Si on a suivi ce tour, on a tina monde car en tout cas un grand merci à abonner na biso pour s'abonner massivement dans la chaîne de référence Yabiso Podcast TV pour nous avoir et c'est information pour vous en tout cas un grand merci au patron de cette chaîne Yannick Malundama ainsi que Roni Malundama en tout cas un grand merci à vous. Je remercie aussi mon équipe technique. Donc, il y a ma caméra, tout ça toujours dans le biso. Je suis autobé dans Mikolo Big Boss, ainsi qu'ingénieur Doba Sadissa depuis Kinshasa. Je vous salue. En tout cas, ma concert, ma confrère Botikali, tout ça, vous ça toujours Moussala. Et ça vraiment honneur kaka. Il y a chez M. Nengazala. Puis, nous avons un concert nanga. Puis, nous avons Ngimbi, et tout bien original. Donc, biso aussi Pepo, Tokei, mais Torozon encore Nengazala. Il y a biso podcast TV, il y a biso podcast, il y a Boezalate. Merci beaucoup. Babi, c'est le loi toujours. Ne sapez pas, restez toujours branchés. Et n'oubliez pas de vous abonner massivement. Donc, chaîne Ezaka Mokobo s'abonner. Tout kin, tout Congo central. Pourquoi pas dans le monde entier? Bon, c'est manifester, il y a plusieurs podcasts. Bon, ça va j'aime nabino, bon, ça va commentaire nabino, bon, liker, surtout bon, ça va partager. Et toi, après, on a remarqué nabino. Oh, eso sepeli sabinote, moi koko ce moi nini, toi on a posté dans penza et au sein que toi avancé dans musala oh. Merci beaucoup. Nous les longs de la presse et à ta personne moi Liloba moko. Balobi après Congo central, token de Turquie. En tout cas un grand merci na bana Londres. Nyonso. Bato ba soutenir ya biso podcast TV bana Londres bo continuer toujours côté maboko. Après Congo central, token de Turquie et ça pena ki toko makasi. Na pesi ba mbote nga ebele respect makasi. Tala Congo central, il y a ce podcast. Donc, il y a Congo central, donc
Vous appelez, vous restez toujours branché au monde. Parce que chaîne, les chaînes, moi, il a toujours une information vraie. Une information réelle. Donc, mingo le béate. Miss mon et puis ma toy et yoka. Merci beaucoup. On a passé ma moto et pas mon papa chéri. Babi, moi, à Bruxelles, à Tongo. Mon papa play, il que j'aime beaucoup. Il y a eu un wana. Prudence Ngimbe Okoye à ma belle. Et sans oublier à maman Belinda Vansende. Babi va bon chez jour na Kata Kinshasa. Maman Belinda Vansende moi na Bruxelles à Tango. Babi monsieur Michel Mbanzani. Yonde maître peintre babi misape Nkolo. Kuna na immeuble scellé na quartier 7. Ya bino on a check sans pareil bolandi biso juste après ba image. Ezate moi misale monani. Ninga kolobe ezate. Touti musika essentiel to komi. Ninga kolobe ezate. Ya kolobe ezate. Ninga kolobe ezate. Ya biso yangoyo oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesikoyo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika touti nini te tomoni na nyoso tosali mekoli forever grateful I'm counting my blessing my way to begin cause eleki mingi likolo na se kolekaba ute bandeli si tobenga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokamo oduwa given exchange koma koyebisa ngai liwa ya sondima mpe mpo nga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisanga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makambo na koma komona kokamwa ebandeli mpe suka nyonso tosengaka à Kinshasa, la ressource sur RDC, tout le monde a dit que comme la frontière, où est Kaboli, Congo central, la Kinshasa. C'est que si on a ça, donc si Kabila Kinshasa a. Ce que tu as parlé, bien dernièrement, c'est pas bien la province du Congo central, vous souhaitez la bienvenue. Donc on a formé le territoire et à Kazangou. Déjà, tu as le territoire à Kazangou, je crois bien. Je te balou qui n'a pas de Kinshasa, tu peux ici au central. Quand on est à qui bino, on s'abonne massivement. Je suis toujours branché parce que ma caméra penza, il moi comment merci beaucoup Original. Donc voilà, et près de 5 000 Original. Très cher tournoi, il y a Bisso Podcast TV. Vous abonnez massivement, vous abonnez au Ketina cloche notification, comme ça ma vidéo n'y en sait comme la vidéo. Voilà, dans la terre, il y a capitale derrière nous, vers Congo central. Donc au revoir Kinshasa. En tout cas, un grand merci à ma patron Yannick Malunda, ainsi que Roni Malunda, ma partenaire, nous surtout à Tsaka, pousse na bango na podcast ndenge ezalaka toyeka kosala mosala et baconfrère na biso baconcert batikali okontinue toujours kosala mosala tozapena bien kaka ndenge ezalaka mais toza déjà boye tozokokafika okongosa ya biso podcast na bachane miso ezalaka nango te tozwi pena taxi express tokiti tolobeli apres tozocontinue tokota tokokana akikoka babanza matadi ti tokoma pena ntina suka kaka ndenge ezalaka eza bongo babi makambo yango mpenza ebandi donc obscurité mpona orate certaines informations te reste toujours branché donc babi tulo ezomata makala etika reste branché mais bosabone ya pasi eza bootala mais bosabone bolike bokomote et puis towana besoin baremarke na bino esala biso vraiment bien donc ti tozosala topesa mpena Kinshasa bye bye. Maintenant, on compte ici, dans ma Congo central. Voilà. Place au caméraman, ça, les jeunes plateaux. Kinshasa, et puis, ici, comme ils sont ça. Côté des gens à Congo central. Je crois bien que les caméramans ne sont pas laissés, ils sont vraiment par image. Caméra, à Mona. Province de Congo central, ils ont souhaité biso au revoir. Donc, ça, on te ça là. Dans notre réseau. Des provinces ya Congo central et sur des biso au revoir. Mais la minute où on va Kinshasa ndem te biso au revoir. Donc au revoir Kinshasa, bye bye. On l'a dit biso juste après ma image. Merci. En tout cas un grand merci na monsieur Fiston Lukoki. Babi fils Lukoki à Tika. Vana yo umela, mikilista solo donc umela. Je crois que caméraman ne peut pas balayer biso caméra.
tout le monde a pénandé balubu akuana déjà donc loko déjà ils ont annoncé déjà que to bimi déjà Kinshasa côté déjà Congo central. Merci beaucoup. Yabiso yangoyo oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to wuti nini te to moni na nyoso to sali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing by way do I begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bandeli si to benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokama oduwa give in exchange koma koyembisa ngai liwaya so ndima pepe onga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisa nga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makamu na koma komona kokamwa ebandeli pe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo pesanga ofeli nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motema matoye yoki miso emoni minga kolobeza te otemeza temo emisala emonani minga kolobeza te outi mosika essentiel tokomi. Ouais, quand dans le domaine il y a découverte il y a Congo central nde tobai tokota déjà Congo central donc toza vraiment na route tokende ti na Kazangulu toza déjà na territoire ya Kazangulu tozokende siko ti vraiment na Kazangulu esika babita bazali nde première makambo na biso tobandela ngo wana esika topesela kandi bozomona toza vraiment na route ya Congo central ya Kazangulu na ba virage toleka ti bomona ba remorque ebele donc etalisa ke toza vraiment na Congo central parce que na kati ya Kinshasa ba remorque eleka boete ti bomona ezoleka boye pena toza vraiment na Congo central information vraie eza montage te donc il y a biso podcast na kati ya Congo central à bientôt là déjà tokoma na Kazangulu pour que tomeka kolobela ka ndenge ezalaka na cadre de découverte et puis toleka tosuka kana Kazangulu te tozokende ti na Matadi soki nzamba bombi biso peut-être ti na mwanda tokoma ka toujours na cadre ya découverte. Merci beaucoup. matoye yoki miso emoni minga kolobeza te otemeza temo emisala emonani. Donc voilà, merci beaucoup Original Prudence Ngimbi. Et donc voilà, toza vraiment musika sustena village ya Kazangulu. Donc toza toujours na ba Congo. Oh na route tozali ba benga route de Matadi. Route de Matadi ba Congo eza province moko mystérieux. Toyebi eza province moko mystérieux. Simo Kimbangu asalaka makaba minene awa na province ya Congo central. Alors yango tolingi place tozokoma tosona population bakoyebisa biso na bino ba miracle ni bamonaka awa na Congo central. To négligeaka ba ancêtre na biso te, c'est très important. Voyez même surtout que na Chine ou na Japon baza na ba Bouddha ba respectera pe ba ancêtre na bango. Alors biso pe il faut to respecter pe ba ancêtre na biso. Ba Simo Kimbangu ba Mama Kipapita baza tellement ébélé. Yango le to kiti awa na Congo central to l'axabino vraiment ba miracle nini et les cara awa kara nengezaka. Donc en tout cas ba internet na biso ya Podcast TV et vous abonnez massivement na chaîne na biso et ok tina cloche de notification et puis restez branchés pour liker pour aimer et surtout ba commentaire na bino nde kaka Original lobaki osa pena kitoko makasi kaka nengezala. Merci, on se retrouve juste après. Merci. matoye yoki miso emoni minga kolobeza te otemeza temo emisala emonani minga kolobeza te outi mosika essentiel tokomi minga kolobeza te ya kolobeza te minga kolobeza te
ya biso yangoyo oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki ebandeli me sikoyo nde ntango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika towuti nini te tomoni na nyonso tosali mekoli forever grateful I'm counting my blessing ba wedu wa begin cause eleki mingi likolo na se koleka ba ute bandeli si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living ekomi elenge is like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokama oluwa give in exchange koma koyebisa ngai liwa ya so ndima mpe mpo Ouais, cher internet, quand des besoins on a siko vraiment tout ça na morgue ya Kazangulu. To côté déjà Kazangulu, hein. Mais na minute tout ça vraiment liboso ya morgue ya Kazangulu. Tout ça na hôpital général de référence ya Kazangulu ko ande mama e moiza. Je crois bien ba ressortissant nyoso ya Kazangulu. Ba ressortissant nyoso ya Kinshasa et ça na belé ba déjà ba ya na morgue ya Kazangulu. Donc hôpital de référence hôpital général de référence ya Kazangulu on a combo ya Massa. Donc population ezolela infirmier bazolela par rapport ya morgue ndenge ezali babi morgue eza mukie et puis bazo ramasser bibembe na nzela bendigène bazo kufa ebele na nzela bazo ramasser bango ntombo ya batondi place oyo ba frigo eza mukie c'est risquant bibembe ebanda kopola libanda mutu so sa kufi faut respecter sous koleka kutu par rapport tant azaki vivant donc awa babibembe zozala libanda omuna bibembe comme pesa moi solo en tout cas ba minganga population ezolela vraiment bakoki koleka même pas na micro babangi babi en tout cas molobeli na biso original mais kana ko lobela biso vraiment na gouvernement mboka na biso uso to batamite malamu ba mekotia biso maboko ba batla biso un peu ba frigo et puis ba leli lisusu par rapport à route na bango o ndenge ezali babi o eza hôpital général de référence ya Kazangulu ne biso kuna na Kinshasa eza ex mama Mobutu. Donc biso awa yangoyo na Kazangulu hôpital général de référence Massa na Kazangulu babi route na bango oyo et ça route moko oyo bato nyonso bazo uta kuna bazo ya hôpital mais route on banda balobaki ba kulele bango béton jusqu'à maintenant et le comment ezo salamate yango population ezo lela vraiment et to suka wate to kena mo ba site total sabino na cadre ka ya découverte et Kazangulu nenge eza ou soit nenge yango ekomi mais bozo mona to ça vraiment juste na morgue et puis de l'autre côté kuna to mona hôpital ba médecin fallait ba loba mais balobi ba lobate ba bengi mo lobeli original amekamuke kolobela bango. Merci en tout cas pour nous gagner l'état parce que ton soukara na Kazangulu te tout ce qui est vraiment tina matadi kuna bo mona kala mingi te original na les presse les lions de la presse congolaise likolo ya pour maréchal donc bakala troté ndeka tolo baki rester branché et puis n'oubliez pas de vous abonner massivement bo s'abonner parce que ma découverte abonner nulle part ailleurs kaka na yabiso podcast et les lions de la presse congolaise moi commentaire mouké par rapport à Siko Tozali. Ok, en tout cas, un grand merci à Maman Nabiso, président Sangimbi original. Et tout d'abord, dans l'hôpital général, il y a Kassangulu. En tout cas, nous demandons au gouvernement congolais ainsi qu'au ministère de la Santé. En tout cas, il faut pas que ça pena site oyo hôpital et puis na morgue. Tu vois, Batumususu, ndé ba zabona ba balabala bongo ko ya ko tsaka bango awa. En tout cas, et ça pena bien té courant, ils ont stabilité. Mais ba frigo eza qui alors yo senga pena fo bomisa ko tsa pena parce que hôpital morgue ya Kazangulu yeba ni Mbazangu yeba partout Kazangulu plutôt yeba ni pena partout donc yeba ni pena mutoko kufata mususu azuli kama na ba avant kota ba Congo ba liboso kuna ba yaka la bango pe awa outi pe Angola tout consomme biloma bon en tout cas to senga pena gouvernement congolais et ba pena ndeni ya kusala si tout ministre ya santé il va pena ndeni ya kusaka neto ba en tout cas ya biso podcast TV ya to kiti to laksa bino vraiment biso TV za radio te TV za radio te na litozo comme TV za romona na ndenge zalaka donc ya biso podcast TV tozo kota pena partout tokota partout babiti na fin fo hein to koma des fois c'est sika Congo suka na ndenga base ndenga bakatanga te ndenga base koto Congo suka pena to koma tina mwana pena ça pena kitoko makasi merci. Ok, merci beaucoup. En tout cas, pour l'indépendance, juste après la image, tout c'est pas toi qui tapé dans la site, pour que tu me capé comme ça dans le cadre quand il y a découverte, tout le qui s'appelle Kazangulu, on et puis tous les candidats. Merci beaucoup. En tout cas, tu sais, ministre de la Santé,
papa mosala ezomonana tala hôpital général ya Kazangulu donc babi matro corps misusu eza respecté te ezozala na se puisque frigo eza moke baza na choix te parce que accident ezosalama na nzela bamosusu bauti bakongo bamosusu bazota Kinshasa kuna bazwa bango awa morgue eza makasi me frigo eza moke papa soki botaleli bango situation oyo ekozala malamu mingi. Merci beaucoup et on se retrouve juste après bayema linga kolobe ezati otemeza temo misale monani linga kolobe ezati outi mosika esensel tokomi linga kolobe ezati ya kolobe ezati linga kolobe ezati ya biso yangoyo oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli. Oui cher internet kaka na domaine tozana ngo ya découverte na Kazangulu kandi na baki tozana na Kazangulu kala te tosala continuité toye na site moko babenga ngo site touristique Bikeko. Alors to éviter pourquoi Bikeko nde to kota na kati mwa mukie to tala na Bikeko ngo pourquoi site Bikeko et puis est-ce que site Bikeko ngo ezana Bikeko na kati to eza ndengeni to kuta na pena mwa mukie ba représentant ou représentante ya kati ou ba responsable pour que pendant 2 minutes. Merci beaucoup. Ouais, on a su qu'on a kota na kati. Naza vraiment na site touristique où babengi na kombo ya Bikeko. To kota non na kati to kuta na ba responsable na kati to yeba pourquoi Bikeko toujours na Kazangulu babi ya biso podcast c'est là toujours donc ya biso podcast penza na mabele ya Kazangulu to kuta na ba responsable et puis to meka muke ko sona monta pendant 2 minutes ba expliquer biso pourquoi site touristique na kombo ya Bikeko na moni pe bande ko na kuna liboso to mekano ko sura na mona zo mona pe déjà ba Bikeko na ebité ce qui au académie des beaux-arts mususu kiti na Kazangulu to ebité. Bonjour madame. Bonjour maman. Bonjour papa. Bonjour maman. Oui papa biso toza ma journaliste ya biso podcast na cadre ka ya découverte zo ça na Kazangulu na Congo central nde to sepela ki to kitape na site touristique o mais to moni na kombo Bikeko to ebité pourquoi kombo Bikeko. Bon toza na site touristique Bikeko. Bikeko elakisi ke eza toza na Bikeko na kati en plus pe eza chitement toyambaka batu bautaka kini poto pona koya kosepela na place oyo. Ma service ni beaucoup en angwa. Bon tozali na ba service ebele il y a des chambres toza na babillard be espace ya bana pe ezali na badiemba pe na bakati kuna toza pe na banyama biloko eza kaka ebele na kati. Oui tokomona tozomona pe ba Bikeko wana ebite so tokokoma na Bikeko mekana ko expliquer biso tokokoma non tokokoma na Bikeko. OK merci beaucoup donc tozokoma déjà na ba Bikeko ameka muke ko expliquer biso parce que na moni pena on dit open eza deuxième académie des beaux-arts ya Kazangulu. OK nazomona awa je sais pas on dirait ça mais quand on expliquer biso ça moi si na mobali to ndeni oyo tozali sko na kati ya Bikeko yango oyo ezali mwasi na mobali nde batie biso boye donc ba obina o dans ce qui zomba te te toyebi te danse ni bazobina soki pe nini o bazobina awa. OK merci beaucoup na moni pe kuna na omona pe ekeko mususu na ebite za nini basetre to nani je sais pas o mekana ko yebisa biso oyo eza kaka dese tosali la dame afandi likolo atelemi place wana bakataki ye kaka yango batieli biso dessin wana ya Bikeko po oyeba ke ezali mpenza na kati ya Bikeko. OK dans la dame wana observer bato nyonso bazokota wa OK puis de l'autre côté nazomona moi signe moko na ebite c'est la famille ou comment to pousa nanu. Bon o wana ezali dessin banga basala ya nyoka mais mutango akoka te azwaka te yanga bukelaka biso ka bongo atiki. Ye pena zo ki échec par rapport au baninga basali. Oui, eza penza bongo. OK, merci beaucoup. Et puis nazo mona su kuna na suka kuna ma on dirait mutu alalisi mutu boye nete wana signification na ngeza nini. Ezali mama asimbili boka na ye. Oui. Mama asimbili boka na ye azotala na kati. Toyebi te eloko nini azotala na kati. Aswane na kati. Namoni papa zo expliquer bien le banano one l'action a soigné na kati ya liboka po abanda misala na ye kwa ako tuta ba épices ako tuta wana ndeza na cadre ya cuisine ndeto mona assez ape cuisine ezali non cuisine ezali la bozo lamba balamba babilo ni bolamba
Mama, kuna neti lelo anini, tuna mama. Bon, lelo toza na repas ya pondu, na soso, na makayabu, yango tosali na makemba. Bon, c'est que lelo penanga na robima te soki na le pondu te. Babi pondu na makembe za kuna, na makayabu donc c'est na repas préféré ya ngai. Donc lelo penza na lali na ngai ya. Boluka ngate. Ok, merci beaucoup. Toko qui te peut kuna na place ba jabaneza. Total mais on un peu de l'autre côté comme si mutona même Afrique na mutuna et puis ba livre to ebite la chini. Amemi monde entier. Wana globe terrestre, wana Afrique donc africain. Bon, ma solo ango donc na kati ya Congo nde. Au moins na soki otali ango bien. Ba olakisa yo moni monde entier amemi ango na mapeka. OK. Siko ya na kati ya Afrique. Siko ya yesukela donc nde na RDC nde amemi charge mokili mobimba. Donc ceux qui ne comprennent bien donc RDC nem ta même charge à mokili mobimba. Amemi mokili yango yotale ke kwango so omoni yango charge. Na ba Bible likolo ya motuna ye donc mokili. Quelque part amemi mokili quelque part même ba Bible likolo. Bible likolo. Mais aza congolais. A congolais. Bon. Oui. Wow. Babi ande terrible na site touristique bikeko. Babi nyonso ezali do koto muta simbi monde. Babi aza congolais na likolo na ya même ba Bible. C'est pour cela ba congolais ba sambela mingi Yango to sambela ka mingi mama. Bongo esengeli ko sambela. Po biso nde to memi monde. OK. Et puis de l'autre côté nazo mona ba jabana. Et puis koto na moni mai, na ebite pourquoi mai et za piscine bat bazo sokola to ndeni. Puis na moni pe de l'autre côté bo dessiner to pour poussana. Na moni mona mwasi moko kuna afandi. Hein, jeune fille, hein? La mona jeune fille. Pourquoi ton moni mai pembe ne puis pont ba ra sokola wana to ndeni? Oui, mai pe ba sokola ka luka ya yango yo. Ba sokola ka place ba sokola ka yango na site luka. Mai yango kombo na oni? Lukaya. Ah donc mai ya lukaya. OK, donc mai ya lukaya. Koto to moni jeune fille pembe na mai ya lukaya donc ba jeune fille ba ra sokola na mai yo. Ne bozo mona toujours na kati ya site touristique bikeko. Et puis de l'autre côté, nous avons une maman qui a une jeune fille Suki. Ouais, maman qui a une jeune fille Suki. Et puis de l'autre côté, nous avons une jeune fille à Simbi Kalebas. Oui, Anna Kalebas. Et puis, nous avons papa wana donc a chasse. Donc, pour ça, nous avons bien. Parce que nous avons un site touristique. Nous avons un combo Yabikeko. Ok, merci beaucoup. Donc, nous avons déjà pour que tout à l'heure. Babike Kongo pena malam oto moni ba komi kuna donc pena na moni za académie de beaux-arts ya Kazangolo site bikeko ya kini académie de beaux-arts ya Kasangulu nde yango. OK to moni mama zo kanga jeune fille Suki et puis koto to moni jeune fille asimbi Kalebas Kalebas na biloko na ye na kati. OK donc kitunga na ye kitunga kwa asimbi kitunga na ye yo biloko ana kati biloko wenze auti wenze kwa na kitunga na ye et puis koto tout mon papa ake chasse a chasseur et puis de l'autre côté kuna to mona policier azana policier azasko et puis ba makako baza wapi. OK, bah si biso peke ba makaku baza koto ba makaku bike koto ba makaku pene ya makaku makaku mais ya libike côté. Oh ouais en bon oui. Donc quelque part déjà si c'est bike quelque part parce moi jardin zoologie mo robo jardin ezali na kati jardin ezali to ana ba soso na ba nani lapin azali oui tozana lapin tozana ba nani ba makaku wana na ba soso. Waouh, c'est fantastique. Donc, babi, awa, eza côté msou jardin zoologie, côté msou site touristique bikeko. Donc, tout le monde babi keko, ba si biso ba makaku pe bazali. Yango tozo. Toana taba, toana pocherie ya bangulu. Wow. Ezali. Wow. Oui. Wow. So lingi oli antaba yo moko lobi balakisi ba bomelo ka mbangu bande tumba. Mbangu babandi otumba. Wow. Oui. Wow. Babi. Yango iba. OK, tokomi pena place ba makaku bazali ba makaku bango yeyo. Wow. Oyo komona ye Jean. Oyo wana mwasi komona na Deje. Ah bon? Oui, baza mwasi na mobile. OK. Ba makaku na biso bango yeyo. OK.
kuna toza na pocherie basusu baza kuna. Ok. Na makaku o siko utilité na bango awa. Eza neti nini? Bon, biso mpe tosomba bango kaka mpo na bana mikie soki baye kotala bamama bazo distraire na bango mpo na kotalaka bamakaku. Ok, merci beaucoup. Donc, ici, biso makaku oyo, utilité na bango eza parce que bana mike soki baye, bakoti na site oyo, baye basakani, bamsu basokoli, bamsu bale, et puis en fin de compte baye, bamoni bamakaku parce que bana mike balinga bamakaku, makaku nenga pumbora wana, nenga ganga wana, bana mike pena balinga ngo mingi. C'est pour cela batil bama makaku wana na deje, na kiki, baza wana. Basa déjà combien de temps depuis baye pour le monde baza moi mike, Bon, baye kalaté. Baoumeli déjà basa déjà une année. Bon, une année kanande baza mike boy. Oui. Oh, bamakaku ndenge ni baye minene te boy. Bon, eza race na bango Bon, on monde bolé ça bon bien te. te baliaka bien. Ndeti boy bango yo bauti olia déjà. Ah na moni o déjà ça bima ndefo da obeto benga banjeta lipela bakola raté. Mais baza makasi. Baza makasi. Vraiment. Merci beaucoup en tout cas to sepeli makasi na site to koti site touristique na kombo yabike ko babi tout est là. Resto ezali et ba appartement ezali o mutu so za de passage alinga se reposer et recueillir aussi reposer na et puis mai eza wana ko sokola na ko se détendre na pembe na mai to moni bike ko ezo longola biso mo ba stress to moni ba niama o bazo sepesi puis ba je ya bana en tout cas batu nyonso so za na posa ya site touristique babi nil par ailleurs na kati ya Kazangulu kaka na site touristique Bikeko. Donc il ne passait pas sans ya kokota awa pour ko visiter ko luka mon loko lia babi tout est là. Merci beaucoup vraiment, merci beaucoup et en tout cas to sepeli makasi na boyambi na nde boyambi biso na kati ya Kazangulu na site touristique Bikeko. En tout cas merci beaucoup n'invite ceux qui m'ont lilobezali papa. Te biso nde topesi bino merci mpona nde boye kotala biso bokaniseli biso mpe bana Kasangulu. En tout cas merci ebele bo continuer koyaka kotala biso. En tout cas merci. Ok, merci beaucoup moi lilo basuka. Nga pe na sepeli na pesi bino merci. Bo continuer koya kotala biso pon tozangi na posa ba journaliste ba oleka te pona nini biso pe na Bikeko fale lekana yango skona sepeli makasi. Comme nanga mama Fifi Solange Kola Mandiang. Ok, merci beaucoup maman Fifi Solange Kola. To sepeli makasi papa. Antoine boyambi nde boyambi biso na Kazangulu. To kuta mbongo mikolo ezali koya. Merci beaucoup, bye. Et puis nenge tozo longwa awa. Tozo continuer toujours na kati ya Kazangulu avant to bima Kazangulu. Tozo kende lisusu na site mususu ezali boso kuna. To kepe ko visiter on na cadre il y a découverte. Merci beaucoup. Bonjour. Comment tu t'appelles? Babi o Chaku kitindi. Chaku songi ça va? Salut. Comment tu t'appelles? Mesiko yonde tango na biso. Lelo ezalelo. Don't have to wait till tomorrow. Poto kende liboso tia kundi malikolo na nyoso pomo sika to uti nini teto moni na nyoso to sali me kundi me kuli forever grateful I'm counting my blessing my way to begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bande disitu benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki na kanisi bola muna yo elekela kangai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma koyemisa ngai liwaya sondi mapepo ngana zwa bomo ya seko elekela kangai give to Caesar what belong to Caesar ya bisolo kumuto pesa na nkolo obimisa ngana mulili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makamu na koma komona kokamwa ebandeli pesuka nyoso tosenga ka isio. Oui cher internet car na domaine to sana ngo ya découverte na Kazangulu siko to komi na rai donc je sais pas et babité awa nde me ko expliquer biso malamu ko lekanga na moni ba papa na biso mi balé baza ba mekana ko telisa biso to moni ka rai et puis to moni ba wagon awa muto ezate to moni ndako mo pembenya ba bazate to mekana ko yeba eza vraiment nini. Bonjour papa. Bonjour. Papa kombo nani? Kombo nanga eza Serge. Papa Serge, bonjour. Bonjour maman. Papa kombo nani? Papa Steve. Papa Steve na papa Serge to moni binoka awa liboso rai awa et puis to moni ba wagon a muto ezate to moni moi silence mo comme si bat bazate awa bo mekana ko pêcher la pena pourquoi rai fait comme aboye. Bon,
Raye koma boye parce que talaka ka route na biso oyo vike route en kombo na nini route nationale ya Onatra. Route nationale ya Onatra. Oui, et puis na monia ba wagon mais mutu ezate eliko ba nini? Mutu parce que mutu eza nango bien mais nzela ebeba liboso kuna. Oui. Train le kaka lisusu te. Tomoni pe agent moko ya Onatra ye wana zoya foto contacter ye pour yende muta opesa biso situation nyonso ya Onatra. Ok, merci beaucoup. Maintenant, tomoni rail ka le même rail o tomona na Kinshasa yango ka tondeni. Rail moko ka tozalaka na yango de Kinshasa ti Matadi. Ok, donc rail moko ka o banda Kinshasa ti Matadi mena moni wagon izambongo parce que kuna liboso nzela e bébé. Kande no tsolo ba papa donc ba wagon de tomone vandi parce que kuna liboso nzela eza vraiment ya ko beba. Alors je sais pas est-ce que bazo sala ba travaux to batiki na monka ndengona. Te a partir ya kimwenza kuna ba travaux ezosalema deja poli kimwenza nde kuna liboso eza musika eza mwa distance libulu moko makasi mpenza eza kuna yango bazobongisa ti kala mingi te elingi esila nango pe ok nde yango esali ke bawage telema ekende te donc ka le même rail oyo euti na gare centrale eyebwe maintenant sikoyo ntango trango esalaka banda gare centrale ti ana kazangulu eza combien tofutaka 1000 francs 1000 francs seulement. Wow, en tout cas ça qui toko makasi pona ko aider population parce que to mona lelo na banzela mituka kuna ba embouteillage zo sala makasi mais na nzela rail jamais embouteillage salama et puis ba wagon ekota batu ebele alors na yebite dans ces cas ni ngo ko loba na gouvernement mboka na biso pona route o ndenge komi boye. Bon ngai na lobi boye na osenga na gouvernement na biso ba bongisila biso nzela oyo ya route nationale ya Onatra. Oui. Tozomona embouteillage komi makasi na capitale na biso. Donc nzela oyo ezalaka ba mituka minene nyonso elekaka na train ba mituka mike elekaka na prince mais sikoyo tozokoka te na embouteillage donc gouvernement na biso azula biso solution na lombangu nyonso po tozokoka te. Ok, merci beaucoup papa lobi en tout cas gouvernement atale la bango nzela o parce que nzela rail embouteillage ezala na ngote to mona embouteillage ko longwa banda kini awa pour ko banda kazanguru ko keti kini embouteillage ya makasi biso monde to uti kini to vivre en penza lelo et puis babi transport eza 5000 francs mais na nzela rail ko banda na kazangulu ti na Kinshasa c'est 1000 francs seulement donc nzela osoki ezongi malamu et ko aider population kinois et ko aider population ya Kazangulu biso ko uta kuna ko ya amse 1000 francs ozala banda awa ti na gare centrale et puis ko longa gare centrale ti awa et ozala toujours 1000 francs donc eza malamu mingi nde population Kazangulu ezolela. Merci beaucoup, merci papa to moni pe maman na biso a liboso ameka pe ko pesa la muke. Bonjour maman. Bonjour maman. Maman kombo nani? Maman Jocelyne. To moni pe maman Jocelyne kana mabele Kazangulu donc mona Kazangulu en tout cas mais quand ça moi commentaire par rapport à la route oyo je sais pas babi train o babenga ngo train urbain donc train urbain ezo longola batu awa na Kazangulu ezo me bango ti na gare centrale na Kinshasa na 1000 francs seulement na 1000 francs alors route yango lelo to moni eza ya ko beba babi kuna na kimwenza kuna libula munene salami en tout cas donc il y a pas moyen ba train eleka lisusu siko ni nango ko loba na ba konza mboka na biso pona route o parce que to mona na ba prince kuna ba embouteillage makasi mais na nzela rail embouteillage salama te ni nango ko loba eloko ezopesa biso epesaka biso pasi mama bakonzi na biso bazala kwa bato moko ndenge babwaka biso bata Kazangulu de bamona loka bato bavana Kazangulu ondenge bazalaka batu te ondenge bazalaka banyama mpo ani nalobi bongo parce que train oyo esungaka biso omoni ke ozosomba marchandise ozokende koteka omoni ke na 1000 francs pamba okomi ti na Kinshasa mpe oteki ozongi kaka na 1000 francs lisusu ti na Kazangulu me toloba tolemba eske ta nanu nzela oyo ebukani na kimwenza eske eza pena nzela moko ekokolemba na bakonzi na biso mpo na kobongisa yango mpo train esala me bakipaka na bango te donc ate tolobi bakipaka biso te me yango toosengana na motema monene ya papa Fati atuka tela biso na likambo oyo biso bata Kazangulu atuka tozonyokwama kokende koteka mo biloko moko sombi to biso mwa pondu ya mwa 10 000 20 000 ofuta transport nango ba 4 000 ba 5 000 tokoka te rentre ya bana tokosala ndenge nini seke bana bakotanga te yango ozomona chômage ezoya makasi na mboka parce que makambo eza ke babongisa gouvernement elandela ebongisa ekoka te. Ok, merci beaucoup maman Paleli donc habita penza ya Kazangulu bazolela makasi bazolela parce que nzela o emeka kosunga bango moi 1000 francs pamba matina train aketi na gare centrale kuna na ville asombi babiloko na ye kuna na Kinshasa et puis futi sous 1000 francs azongi na ebite est-ce que ndenge longwa Kazangulu tiki chance train et ça la combien de minutes na nzela
mpona kolongwa awa kasangulu ti na kisasa kokosala mpe 3 heures du temps ekomi nango 3 heures du temps ekomi. Wow, merci beaucoup. Siko mpona route na bino mama kombo nani nanu? kombo na ngai mama Berthe. Mama Berthe toujours na kati ya Kazangulu liboso ya gare. Et puis tomona bandako tomona kuna sa bandako banani ba Jean Onatra. Ba Jean Onatra. Oui, de ba Jean Onatra nde baza ndako wana. Mama mekano ko sa moi commentaire mukie par rapport à nzela on est comme nzela on esunga bino nzela ezanga embouteillage, nzela est moins cher mais okomi na ville ya Kinshasa. Siko nzela ngo lelo e boucle babili bula munene sali liboso kuna babesa moi trajet moi distance donc suite à temps moi to koma kuna ezate parce que tozo le kapenza. Siko mekano ko pesi qu'est-ce qu'il faut maintenant ni nango ko loba na batamite mamalamu na gouvernement mboka na biso pona nzela o arai eloko mpenza tozosenga epai ya bakonzi na biso yango nzela ya train oyo ezosunga biso surtout biso bato ya kasangulu awa tolongwe awa ti kisasa tofuti 1000 francs ti na gare centrale sikoyo mikolo oyo moye kuta eza te na nzela na prince kuna moye kotambola eza te okoki kolongwa kisasa ipene olongwe na 9 heures oye kokoma awa 20 heures 20 heures na kasangulu suite embouteillage tozokoka te bakonzi na mboka basalela biso nzela oyo ya rai babongisela biso nzela ezanga embouteillage nzela ezanga embouteillage basala mpena bonne foi mpenza ndeti boye na congé tokenda kisasa kosomela bana bauniforme kosala soki nini moye kokende eza te tozosuka kaka tozobala kaka awa na kasangulu mpo moye komata na mituka ofuta awa 10 000 15 000 tozokoka te basunga biso babongisela biso nzela yango nde nazalaki nango mpona koloba yango wana. Merci beaucoup Maman Berthe donc population Kazangulu penda ezolela. En tout cas batamite mamalamu ezaka pe ka gouvernement te. Et ça na baton nzamba pambola na mboko bazali na RDC na ville Kinshasa partout bazali o bazolanda biso na musika bakoki pe ko sangana baton nzamba pesa mitema ya kosunga po bazipa libulu wana pona kosunga population ya Kazangulu. En tout cas population Kazangulu ezolela makasi na soutien ya gouvernement et puis soutien ya batamite mamalamu nde train urbain oyo et ko banda lisusu ko leka banda gare centrale tina Kazangulu pona kosunga population eza awa na Congo central. Merci beaucoup et toujours ça la continuité na biso tikuna na prince et puis toko continuer na bamboka mususu. Merci beaucoup, bye. Ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to wuti nini te to moni na nyoso to sali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing ba when you begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bandeli sito benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma koyebisa ngai liwa ya sondima pe tomoni yo na rai awa rai oyo ozomona babesala soute train wana train urbain ebanda kolongwa Kazangulu ezoketi na gare centrale kuna na Kinshasa na 1000 francs seulement nzela ngo pesanga embouteillage babi nzela ebukani liboso kuna libulu eza mwa distance donc suite à temps moyen tokoma kuna eza te population Kazangulu ezolela nayebi te kolela na yo eza ndeti nini bon kolela na nga mama tozaka na parti pa eloko na biso oyo tofutaka mwa 1000 francs tolingi ezonga na mboka na biso ya Kazangulu papa Cécile. Ok, parce que balobi na mutuka kuna pona ke Kinshasa 5000 francs et puis bambouteillage rolongwa tam sous 13 heures oyo koma tam sous 20 heures mais babi awe saka 2 heures 3 heures ekomi Kinshasa. Wana ntuka eza ya solo wana na mutuka eza mwa pasi mena urbain eza mwa pasi te eza lezongaka a partir ba 20 heures toza ana Kazangulu. Ok. Merci beaucoup kande bozo mona de population ya Kazangulu ezolela bayi babongisa bango nzela na bango o bafuta 1000 francs et puis nzelango ezanga nango embouteillage. Merci beaucoup et to ko ya pe kuna na wenze to mona liboso to meka pe muke ko zo ba réaction ya baninga. OK. Ouais siko to komi bongo na wenze ya gare toujours na Kazangulu. Babi wenze o babiloko na mama somba ngo na Kinshasa mais population zo lela par rapport ya nzela train par rapport à nzela rail au train eleke la kanjele sa vraiment ya kobukana population Kazangulu les olela ba ko so mabiloko ba marchandise na bango fe futa ba mbongo ebele tandis que na train kuna ya urbain ba futa kaka 1000 francs seulement donc population so lela to so kota na kati to yo kapé déclaration ya population. Merci beaucoup.
Bonjour papa. Bonjour. Papa kombo nani? Comment Mardoché? Papa Mardoché to monyo na wenza gare et na Kazangulu toujours. N'habite ba marchandise o ndiro so bango na Kinshasa. Te somba wana kini. OK, merci beaucoup et population Kazangulu ezo lela makasi pona nzela rai ndenge komi ezo lekate puisque na kolo kuna babina ki mwenza libula munene salami. Train urbain ezo koma te ezo kende souté. Alors na habité kolela no koza nini na gouvernement ou qu'est-ce qu'il faut maintenant pour nzela na bino bozondo zonga parce que nzela monde ezanga na embouteillage et puis de bo futa ka 1000 francs. Na habité bozo sala ndenge nini boko mo futa combien na nzela ba embouteillage ya mituka. Ah pona nga elo na osenga na gouvernement baté la bisoka eloko yo tozalaki soko mati na train ofuta awa ti zandu 1000 francs. Mais banda nzela beba ofuta awa ti zandu il faut dépenser aller retour il faut dépenser 10 000 francs. 10 000 francs. Mais tozalaki dépenser liboso ta entrée zala to bana dépenser 2 000 francs au aller retour. Mais transport et mati makas. Au moins pe marchandise ba sengi na sumbo. Marchandise so ba sengi bon 10 000 francs na mutu. Wa mati na marchandise so il faut foutre l'ombo. Donc il faut comme ara ba 15 000. Ah pe mati biloko to biloko ezaka na prix wana. Biloko a ezaka na ba prix na ra to teke. C'est que bénéfice ne muté diminuer. Bénéfice ne diminuer sigo. OK, ce qu'on a nyonso na nini ngo koloba na ba konza mboka na biso pona rai na bino oye train irme le kaka. Ba konza elo na olobaka ba konza mboka ba te la biso makambo yo. To lembi vraiment mingi. Ba te la biso ba train ba compagnie à Onatra ezalaka bien mais au moins na banda ba bureau baby donc moyen bazwa mbongo ya osela misala na ba papa ya Onatra misusu ba olela ba salaire ba ozwa te ndenge ni ba osala misala na. OK, merci beaucoup. Bonjour papa. Bonjour maman. Kombo na nini? Kombo Thomas. Ndeko Thomas. Oza artiste comédien? Non, na artiste. Kombo ka Thomas. Thomas. Ah, Thomas, d'accord, ndeko Thomas. Mais comme c'est que mouké ko sala moi commentaire par rapport à ma cambo ndeko tsholoba par rapport ya Raina Bino. Bon, c'est vraiment bon, faut pas trouver des solutions puisque total rend avantage. Le roi déjà comme des avantages wana moyen te. Moi bénéfice ezali moi likolo ko kita wana donc talara na vie na biso Congo donc ils ont payé un peu passe, faut pas trouver solution dans nzela wana. OK, merci beaucoup. En tout cas, merci beaucoup. Bande ko balobi en tout cas faut pas trouver une solution na nzela rai parce que rai na bango bakendela Kinshasa eza vraiment Yakobe ba makasi. Bonjour maman. Bonjour. Maman kombo nani? Ma fifi. Ma fifi to monyo pozo te ka ba sac non. Je crois que na koso mongo na Kinshasa. Ok, merci beaucoup. Mais quand on copie chez la mouké, moi commentaire par rapport à Rai Nenge Boukani parce que train nabino irbe on est mais kako sunga bino nanzele zanga embouteillage et puis na 1000 francs. Bon comment ça la nenge ni pour question ba biloko na kini. Pasi makasi pona kokoma Kinshasa. Chaque jour togenda Kinshasa 4h30, 5h30. Mais pona kozonga ba 23h, 1h30. Mais tozana pasi bazonga sa biso kaka train. Train ebonga pona soko kei na train okozonga kokoma très bien. Ba mituka oyo embouteillage leki makasi par rapport ya remorque komi kokanga nzela nyonso. Moyen exact. Merci beaucoup. En tout cas, population Kazangou les olé là, ma fifi Lélé a lobby en tout cas, il y a pas moyen, nzela ba embouteillage leki trop, ba remorque, en tout cas, il y a pas moyen ba bon bango train rail na bango, au train urbain et leki laka pour que ba kende Kinshasa bazonga na 3 heures du temps et puis na 1000 francs il y a pamba. Coco bonjour. Bonjour. Ndeko boni. Kimia. Kombo nani? Monanga one. Papa maman one to monyo zo teka ba match. Je crois bien que na koso na Kinshasa. Oui. OK, mais quand on muké ko pesa moi commentaire par rapport ya ntina na bino ndenge e komi parce que très ko buka na rai. Rai za ko buka na au train urbain et lekelaka. Alors qu'est-ce qu'il faut maintenant? Malobane ko c'est la nini na gouvernement to ba konza mboka pona train na bino o, pona rai na bino o. Pona rai na biso to souffrir. Dezaki nango ke mwambongo moke to komi na zando pasi ya makasi surtout na transport. Malobalo bezate mokonza mboka bongisa pona sikana. OK, ndeko on a lobby en tout cas malobalo zate mokonza mboka abongisa bango kaka. Bonjour ndeko. Bonjour maman. Ndeko kombo nani? Amelia. Maman Amelia to monye pe awa mais ka moke ko sa moi commentaire zo teka ba ketch non? Oui, maman Amelia zo teka ba ketch. Je crois pas que na ka somba na Kinshasa. Na kendo somba na Kini rai pene sunga biso. Oui. Transport net to komi po kenda aller retour na Kinshasa foza na 12 000 francs. Mais rai bando sunga biso to na facilité na ba koli ozo dépenser aller retour 3 000 francs.
siko bozosala boye ndenge nini biloko mpe bomatisi ou bien babénéfice na bino nde motekwei babénéfice na biso ekwei tomaiti biloko te po population ezodiskute kaka. Maintenant qu'est-ce qu'il faut maintenant bokoloba nini na bakonzi ya mboka toloba bakonzi ya mboka tosengi bango social te mpo wana eza disposition na bango soki bakokitisa na bango biloko te mais ata rai babongisela biso mpo train nde esungaka biso. Ok, merci beaucoup maman Mela bien en tout cas bongisa bango ka rai mpo yango nde esungaka bango. Bonjour maman. Bonjour maman, boni yo. Oui, ça va maman? Kombo nani? Kombo na maman Bibi mais la kasango ba benga na komba cuisse de poulet. Cuisse de poulet, doyo prenez na cuisse ya poulet. Yango wana pela ndongo lobi. Vraiment, en tout cas mais quand on sait moi commentaire muke par rapport à Rai na bino oyo mema bino na Kinshasa na train urbain na 1000 francs et puis nzela ngo ezanga embouteillage. To mona siko lelo na ebité bo sa ndenge ni. Po boke Kinshasa. Commentaire eza nango ya mingi ya koloba te baforce ka nzela urbain ezonga mpona kisasa tonyokama okolonga ndako 3 heures oke ville okozonga ndako iner donc tokoka te na nzela mutuka embouteillage mo ekomi ya koloka da bazongisela biso train mpo tokokufa ndeti biso na Congo central boye sa train tovivre te tokoka te. Merci beaucoup cuisse de poulet atie moi commentaire na ye alobi en tout cas il y a pas moyen parce que bokel bolongwa 13 bozozonga ba iner na ba risque o na ebité aba kidnapper bazate maman ma fifi bazali ba kidnapper bazali kozonga ndit bozonga ba iner bongo nde mama ocholoba akende 13 mais ozonga ndako iner bakutana na ba kidnapper te to ndeni bakutanaka na bango mais sikoyo eza kaka bosangani bato bakasangulu ebele nde tokokoma bien. Ok, en tout cas, maman Fifa bi ba kidnapper bazali. Donc bakuta na rapena bango, mais faut siko ba sangana ebele pour que ba ya malamu na Kazangulu. Et ça déjà un peu risqué. Pour ba koko ke suma biloko bakuta ni pena batanga mabe, ba sali bango pe suma be eza kitoko mingi te. Bonjour maman na ngai. Maman kombo nani? Maman Kamonya Petroni. Maman Petroni to monyo pe awa, je sais pas, maman babi maman lo bana Chiluba. En tout cas, Chiluba pesa nga langue nationale hein. Mais quand on beta ngo muke par rapport ya rai o nenge o rai l'extra train urbain nenge trésor le kate ne bozo sala ndeni. Tutele ni tout le monde tatu lo boni. Tout le monde tatu lo kol. Boa transport. Bo fo boa ni hadi transport me kana shila muhehel. Bantu beba boela tutu hani. Pinyamu ya embouteillage ko kapena mshito atete pinye ku hana bintu to. Deja munye pinye mwa betu basoma. Wachine bunye mwa embouteillage munjila mshito atete pinye ku hana kwina hataba baboela benye baboela tutu hana bim. Ba atuka nen batawela ko bwa train. Train muhera bwa tubana bwa transport tuye ku train, twaregele ku train. Wa atuka luta to raboni. Bishi mwamui. Baluba bazabe ko interpréter magambo mama lobi. En tout cas, il y a un interpréter parce que moi pendant souki langue nationale mais moi bichi kaka maman bichi moi mboui donc elle mais quand on interpréter muke maman magamba lobi ya solo comme na ngai tumba Alphonsine na vani na Kasangolo makamba mama na biso oti koloba eza ya solo souffrance makasi pona kolonga awa Kinshasa oko dépenser combien oko somba biloko combien pose wa paie combien eza pas tantine yango mama lobi babongisela biso nzela o ya train poto to tika ko souffrir poto sepela poto zonga neto zalaki na kala ponzelo embouteillage komi makasi en tout cas l'état yo ke la biso mawa asalo chance ka mama tumba yo longolelo kongo ponga penza na suka na ngaka na bishi moi merci beaucoup en tout cas tozo bima déjà suis Satan tozo kwea sikoyo na mabele ya kisantu merci beaucoup bye. Ok, merci beaucoup en tout cas. Un grand merci na cher internet nous sommes disponible batana bino ya kolanda édition na biso ya mokola lelo ya découverte ya Kazangulu. En tout cas découverte na biso na Kazangulu esuki awa. Route bozo mwana za eza route numéro 1 de Matadi. Donc eza route ya Matadi yango numéro 1. Siko tozo kota bongo na mutuka tozo kende ti na Kisantu. En tout cas un grand merci na bino nyos botike makambozo sala bolandi édition ya mokola lelo. Un grand merci na babos na nyoso na musika na pesibino vraiment un grand merci et oui ezakika nga votre humble servante Prudence Ngimbi la petite Oziebe à la taille acceptable autrement dit original et na sima caméra tozaki bongo na yemo ko mwana mboka je suis mbungu babi mwana mukela bangenge na ye les jeunes patrons na remercier équipe technique nanga mobimba on azo tambola na bango ndena ozo tanga Josué ainsi que le lion de la presse congolaise Cédric Ouata
un grand merci et na bosani te kopesa mbote belé et pas à mon papa chéri babi Corneille Kalula mobala mande fois pembe na souhaiter au bon rétablissement ba bonne guérison obika na kombo na Yesu. Merci beaucoup pour l'indivision juste après ba image hein. Toujours que na ti esika RDC et Suki awa na Congo central. Merci beaucoup. On se retrouve juste après ma image. Forever grateful, I'm counting my blessing. But when do I begin? Cause the leki mingi. Ikolo na seko lekaba. Ute bande bisitu benga mabalongi. Always give thanks for the life I'm living. The coming is like I'm watching a movie. Soki na kanisi bola muna yo eleki la kangai. Osali ya kokamo odu wa give in exchange koma ko yemisa ngai. Liwaya sondi mapepo ngana zwa bomo ya seko eleki la kangai. Give to Caesar what belong to Caesar. Yebi solo kumu to pesa na nkolo. Obimisa ngana mulili opesa lilobo epelisa mwinda. Okomisa njoto etonga makamuna koma komona kokamwa. Ebande dipesuka nyoso tosenga ka esi osala. Bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima koko. Kisa nyoso pona ntina nanga. Ya mutuya yo pesanga oferi nzambe tata. Esengo nanga ya libela. Moninga nanga ya mutima. Matoye yo kimiswe moni. Minga kolobezati. Otemezate mwe misale monani. Minga kolobezati. Touti musika esensa tokomi. Minga kolobezati. Ya kolobezati. Minga kolobezati. Matoye yo kimiswe moni. Minga kolobezati. Otemezate mwe misale monani. Minga kolobezati. Touti musika esensa tokomi. Minga kolobezati. Ya kolobezati. Minga kolobezati.